Tozolanda Bongo, deuxième saison, suite à ma solo. Ah, c'est reparti toujours avec Didier Parfait. Moving on, Tambola Liboso, Tokende. Nani wana kende liboso, ata la simate. Voilà, histoire à moketo yebi déjà. Mwana kobela bela, tata lembi. Mais pourtant, bangonyo soba gêne. Mwana pasa kokola, olia kola na affection, na tendresse, akola pe na bolingo, akola pe na esengo. Azokola na kanda tata lembi, bampiaka ekoti, maladi ya mwana esilisi bambongo. Yaonka batata mususu bakanisaka. Alors que moi no boti misusu baso luke na ba prière. Baso zoyete. Akutana kina moninga ya kala. Bangona ba memami ti bakei. Oh, na sepel penza kala. En tout cas na kamwe to mona ni sous lelo awa. Obi mbala suka kuto sola ke lobaye ke no kozonga sumboko te na kamwe. Ele kelinga ko. Bon, na lobaki bongo c'est vrai mais bon, ezaka makambo. Parfois baboule changeaka. Ah, nakamwe fort. Oui ke oh ça surprise hein. Alors ndeni kasi mutuka na yo. Oza makolo po nini? Ah ma chère, tika mutuka ona na benga ngwan tonov to nini. Na moteur elembi kutu ko sala donc boyi mokili oyo. Ya on a tika on a mécanicien. Nazo lukaka solution. Bon faute nanga mogo. Talaka ba négligence le moka mituka ngo. Mais na minute on lukaka solution. Bon, alors, au bali sikoyo. Ah, ndeni sikoyo, position. Ah, isa histoire mukolo mosusu lelo te. Bon, nalobaka ndengwana. Kobala isa erreur na sala na vina nga. Pourquoi? Na mituna po ya nini? Okomolo baboye. Eric. Ah, nalobela kayo. Oyokela kangati. Omitiki na makama mabala ngo. Siko komolo bananga lisola mukolo mosusu. Bon. Oe salami. Et salami, ma esopani, donc zasu na choate kende liboso. Alors, na kende nandaku, toko mabiso mbale comme ça, na présenter au moins nanga mwasi. Olobi? Oui, oui. Oh. Oyoki nga bien ti. Na mwana mwasi. Yepa kamwe. Et bozo tala nga boili, c'est comme si on moni monstre li kamni. C'est que ba yeba na kakala. Ya yebite kabala, yepa yebite kabota. C'est que bazalaka zalaka ou soit et loko kabula bango to yebite. Sois le bienvenu dans ma demeure. T'as la place nga la vandi. Ah, en tout cas petit oyo. Ou vandi sa palais. Kitoko boy. En tout cas na le lengo fort. Olobini ni ozobanga ndako ngo salioni. Mais sa classe talaka moi si logo la yo. Ba pala marko yo. OK. C'est ne s'appelle merci vandawana. Ah, OK, c'est bon. Alors, na personne ni nommé la kasi. Naza posa moi nanga mwasi. D'accord, ça va. Olobi malamu penza. Na sepeli, mais zela mukepo azongana no classe te, mais kalamingi te baler yango bazongaka. Voilà. Keba makamba kalaboy, ba relation kalaboy. Keba, oh non tokutana ki par hasard. Et komitio palin masolo. Eric a qu'à découvrir ce qu'à mon moi savandi. Bon, tu le bien abisso ma bête. Pour bako sur la peine esprit bien bakabo na bango pesi na ngwana pe babungani hein. Pour yo kansaka ke lon lobi masolo musu se ko banda. La petite fille à côté. Aboni mopaya nandako. Mopaya pe atalier malamu. Regarde. C'est que basa ba jalouse ba lingate maman zo ba genda. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Oh, moi nanga zongi. Ok, bienvenue ma chérie. Comment ça va? Alors, Eric, oui. N'a présenté au Jasmine. N'a présenté au Eric. Papa na yo. Alobi bien papa na yo. N'a kondi mangote. Pourquoi pas? Mais c'est vrai. Papa ngoka mboye kaka moi makasi beaucoup tene kaka yena ndaku papa na yo. Eza ya solo to alokuta. Mbanu. OK. Na moni o choqué moi na lokola o présenter papa na yo moni ngaka boy. Kolobeleka ndengwana ke mwana ko supporter ngote.
Non, kobanga na otepo na ye Jasmine. Nayebi na ozwa na masolo. Hein? Je sais moi muke kaka vanda. Na expliquer, azane calme. Na ozwa na je. Est-ce que ça va? Oui, oui, oui. Oh, ça va. Vous assure, ça va? Oui, ça va. Bon, ce qu'on insistait. Bon, nasa kaselo malamu pona yo. Okolia okomela na bongisa kasi, hein? Zala lez, hein? OK, chichi. Nazo ya hein? Nakamwa kabatatango. Azana mwana mwasi pe kitoko ya baaji kaka ya mwana wakuti awa. Mazo sepela kutu na mwana ya awa. Mwana oya monika lelo. Me ya ye moko na ndaku bakombo bela bambaye. En tout cas, ignorer makambo nyonso oyo mobali azolakisa yo. Eza facilité, hein? Na yebi. O vivre na ba condition boye. Hein? Webi. Na batango il fallait mobali a consolaka yo, mais eza bongote. Bon. Nazo ba soutenir loba nini? Nazo ba te nasala nini? Mais nazo comprendre te boni azo mona ka nyonso faute na ngai. Aza ko éviter mona na ye moko. Azo regretter ndenge abota mwana oyo. Mais nazo ba te na kanda oyo azo talisanga. Mabeni ni mwana wa saliye. Esali ni nango kaka umwana wa saliye. Bon, na meka ko sona Eric. Ha, menga pendenge mona nazo ba réponse. Oyebi kazo boya kutu mota pese conseil. Kolanda ngote. Hein? E banda ko menacer o te pa. E bado salo mabete. Oyebi na banda ko zwa moyen te na expliquer yo. Mais quand même le kolo ye oyo kingai. Na ebite siko na suka wapi na mwana nga mwasi. Na kanisa ki soki naza na mwana na papa na ye ekozala makambo kitoko metala sikoyo. Nabe ke nzambe akosala quelque chose. Très bien. Na sepel pe koyoka boy. Mais natuna ka c'est bon Cléo. Voilà batuna ki Cléo. Ça va ma chère? Ça va monsieur? Oza mal à l'aise? Problème? Maman. Mon Congo langue bali ko soa. Ah. Bon zena bon sa massage kasi pona yo. Et ça lo bien, hein? Azala akane loko moko na nzoto oye bebe akana tango nyonso soki lelo mutu lobi makolo mwana mosusu yeyo Jasmine azape na mama na ye bavanda kaka bango mibale biloko na tila ki olia kuna olie te poani naza posa olia sute oza na kanda n'est-ce pas e bakanda nini po mama zwi gender alobi ka bongo te mais ba réaction likolo kaka mutu na présenter ki okala mingi te lelo asake na ye te naza posa oloba likambo wana te. Ok bébé désolé nde nalobaki likambo na bamarke wana nazoloba na te o mwana oyo limbisanga olobelaki nga ke no papa kufa nayebi pe naza pe na ba raison mpo nalobaka ndenge wana na présence ya mutu wana ye nanga tobala na pete pe nakasa ke na komona te un jour na vie mais nasalika nde nasalaki limbisanga kasi hein nasalaki on en côté hein okosaki nga mama nalingi te nasepeli te mpo na yango okosaki ngai Jasmine bana lelo jalousie awa mama pusa na pembele mobali te azokanisa azoloba na sa motema nandimaka te eza ye webiki fale kutu na yokela ekala tanga pekisa nga makambo kobala siko na mikangi na makambo nazoyeba te na obima ndenge nini mobali akomo regretter Eric nini yango est-ce que ça va problème eza wapi nini yango susu problème eza ya ndenge nini bon oza na mawa pe c'est comme si oza choqué nasa troublé te ndenge nini na yo na mwana yo te makambo ozosala nga na ndako ekosala nga eloko mpo na ministre na mal à l'aise bon ndimi teke nga te nalukeli yo mabe wana eza ngai te nalukeli yo mabe te bon bato courant bayaki akutu bakata
yaonga mutu na futi pe bayebisi ngai ke baza na explication te bakondima bapesi avis de coupure. Ah bon? Ni nango susu olingi otala malamu osala na vi na yo ni nango ya mabe penzanga na luka epa na yo bapesi yo ba avis de coupure bapesi yo ba facture sikoyo oyebi ndenga na kobanda mpo nafuta ba facture wana tala koloba ko tute Eric tala na bien osala musala te yo luka pe musala comme ça ofutela ngata ba courant na ndako hein si on a ministre ozotala ngana miso minene musala ezate olingo futa ngondenge ni siko ngai nafutaka ndaku nafutaka courant nafutaka mai mutuka na ngai kufi ndaku fotolia oyebi responsabilité na zanango oh lelo la muka Eric pesa mbongo pesa boy mbongo oh minerval boy yosaka wana pona kosenga oyebi likamba libalo tomba lobelaka nga na boyaka na ndimaka te na yokaka te na kufaka ka pembe na yo oh na yebite c'est comme si komelinga ndoto mobwe na zokola mukate oui bien nazo regretter on a sala na vinanga Eric ah tala pardon kobenga kombo na ngate na lingi na ngate pardon bima ah bima na nuko bon ça va ngana kei tika la kasi volezo bebaka kaka ezo bonga kutu ata mukete aloba te ke non po akutanaki na mwasi moko akala na masolo moko akala alinga bando ko profiter po bebisa bien bakoto oyo toyebi nanu te parfois lisolongo mpe nazolo bezana ngo bongo te nani wana bafoto tina chombo ah donc maman linga bogar na ye omoni hein il est beau c'est que ba histoire moko boye banda kalesila kate bon tant que tu sais ça ka université kala mingi tende na kutana na papa na yo tokomba master sima tolingani bon na ko zemi boka si yona moto kasi bobala na kite po ani bon naloba kaka ke bon to ça qui ba corps to yokana ki bien mais ye to vandika bwake na ye olinga kite yasa la papa nanga oh okoloba boye po ani ko Jasmine nazaki na posa na ye azala papa na yo tala kutinde na présenter bino oyoki vérité ça ke siko sa bala mwasi mosusu e boka si ya bala ki mwasi mosusu azela ki yote arrête Jasmine tika ba question tika likambo wana hein je musutu obeta lisolo yango alors nga eloko na sali na présenter yo azala papa c'est comme ça c'est quoi bandoko ya awa na yebi na ngati c'est wana na yebite OK omoni mwana soka komo linga mutu déjà ndenga zaka ka ndenga moneli eseka bano poser ba question pa bapam allô Eric azobenga ka moto wango ozu numéro na ndenge ni komi ya ba téléphone c'est sérieux tout kutani na ye non ipso vérité tala faut vivre moi si sikazo vanda webeke ndako nga na vandi na fina ko ezaki kuku apamba webeke na vivre ma solo petit toi comment na ba niveau mususu oh aza bien oh mama mabala te oh alobela kinga ke non azana posa mabala te faut voir azana mwana ye bazana parler bien azana kara bien akoli saka mwana ye do makambo za sereko oui bien mwana na ya mwasi kombole Jasmine a présenter nga kutu oui Jasmine mwana ona ababota epenza tuka na couleur a miliki na ko sauter siko ba projet na osiko zandenge ni na lebela ko déjà bien ko sala semblate tala mwana mwasi wana mwana ana za mwana ngate wana kutu na roboya so balobi ke mwana nga ebo siko ndeni ko mobe rappelenga masolo mwana wana ko kenanga boss bonne pona mbongo nanga
poll I bought last night. Ok, c'est Nasomba qui est le quoi, l'obna boutouti. Ok. Ah, yonde boutou, au somba qui a. Are you sure I didn't give you a chance? Bois cassé na lobby. Échange na pesa qui au terre, au pesa qui était. Pesa na lar na ngai tika la kiwana. Bon, pesa ka moi 500 naira massa. Non, pesa ta sima. Oh, ozomo na te na ne lo côté. Oh, boni, yo so côté apa na shop na ngo sombela nga bière. Et bagomi ko s'expliquer. Donc na minute on tala, na teki na otea, n'est-ce pas bien pardon. Zonga si malheur moko to sa na biso masolo ngo. Osolanda. Bon, na kena nou, hein, baba exercice. Na ke sala gym, mais na retour na ozalao. Te moi na okanga soko zongi o kutinga te o mona nga fovier. Yara na tongo comme ça to sola, to si sa kambango quoi. Ko koya na ko bamba na mbala moko. Ko sila penza na ko kauka. To zonga na ndako. Mobali alingi ndako yo te. Mwana pe alingi susu kolia te. Mama pe azo comprendre te. Mais au lieu te poni niko. Hein Cléo. Na sepeli na ngana kolia te, na za ngana nzala te. Mais osimbi pe biloko yango te. Apeti eza te ndenge nini? Soki na meki kolia na kosanza mama. Ah. Yo bindi ko se comporter na sepeli te. Toko continuer boiter quand même. Oyebi papa so sepela te na makambo ozo sala sûrement ako sepela pete so continuer ko sanza. Pone yininga kasiko. I'm just saying that you're not happy with the way you look now. Cléo. Nazo sala na ndenge nyonso pona tia yo à l'aise Cléo. Na lingi olia. Comme ça ozo nzoto makasi. Maman nazo loba bien. À chaque fois papa so mona ngazo lukaka problème. Iboka sibakisi na pesi ko ya petrolia ki omelaki. Ah, na mama na kipaki na ngango te. Mama na olia nga peti na zanga na petite. Bakomi ko luka peti ko luka. Makambe komi sérieux. Ah, manque d'harmonie, manque ya dialogue. Et voilà, moi na pe azoko bela susu makasi. Chérie, nagenda otala na chambre soko za me namonaki yo te. Cléo nzoto ezaka bien te. Nakanisaki toluka kisi to meme na médecin. Ye kutu makamba linga te yango oyo. Siko linga na sani. Ah, mais to meme quand même l'hôpital. Mona kokufa pamba azobela makasi. Ah? Okasi soto komi l'hôpital nini ekokoma kuna. Nini ekosayema. Oh, ozoyi bate ngala kanisa pona yo. Na peso likambu o ekosalema kuna. Soto komi l'hôpital. To memi mwana oboyi. Ezolakisa kaka okende kokufa kuna l'hôpital. Sikoyi. Olingi batu bafuta ba kisi ba consultation suka nango makambango ememi biso pe nil pa ngana suki naza na mbongo te siko na minute olingi bazong hospital okanisi nini o ba malade boyeko elia ko batu mbongo simatango akufi pe to komi nil pa. Oui bien ba antibiotique ni na melati kisi ni na melati siko kisi o ba osomba lelo na poche nini na minute oko inutile to memaki na hôpital o monaki aye na ndako aye awa abongite au contraire fièvre mati asanzi asumbi na bilamba asubi na mbeto nyonso wana zo kontango kate siko lingi to bandela kaka makamba onde ka to yebi déjà tala na minute oko soki kaka lingi to banda ko dépenser mbongo pour l'hôpital eza inutile ba me hôpital lelo e bongo lobby ba ko meme son hôpital mbongo ka ya hôpital tala nebi na ngate oyo zo kanisa pona ye mais na minute soko kanisa ko botelenga mono ponga nazala déranger pe na suka nazala mutu ya kozanga ka bambongo etalio Eric alobika bongo pakei po asako tuna tina te ya goluba mwana bika yeko tutina kaka eloka tina pona ye mwana kufa la libéré. Sérieusement Fina. Situation où ils ont comme grave. C'est le temps otika mobali oyo.
Ah, natika mobile nanga. What's you? Oh, eboka si tina ngo nini? Azolinga ote, azolinga mwana ete. Sikoi, bofana neti wapi? Ah, Sonia. Eza ba temps be preuve, na so comprendre ye, na lobeteke na yini mobile oyo. Ye kaka mobali oyo asana ba problème na libala na ye. Kaka ye mta tondi ba problème. Tendenge mwana yo. Alingaka kufa soko benga kingati. Eza mabe? Soki aboyi ko so ba responsabilité na ye. Tala. Eza kuna tina te yo po za na ndako wana. A moins que yo po lingo kufa kuna na ndako wango. Te, na yebi bien que tout ça ba problème. Mais eza ka ke shop na yeso sala te. Pia ka nem te zolo bisaye ndeng bana. Webi likola malade ya mwana batu bakoti batu bali ko senge ba nyongo na désordre. Eza ngona tina to pesa ba justification. Eza ba raison te pona mobali oyo a continuer ko sala boye. E nini ngoko? Batu bakomo pesa conseil mama bima libalo oyo. Bomoni mokolo shop ate, omonte kesa ko kangama. Tovandi tozawa tovandi tozela yi. Depa kenda kiazo yate. Ah, nabi kaza musika te, nabenga yi comme ça, nayi basoka sa wapi aya. Kala wana tozela zela yi, azo mwana pete. Ako yeba biso ba nyongo na biso yo toko sambwesa yi. Nabi ka bato nyongo bayaka na ba décision oyo. C'est que Eric a commis qui dianfuka tina malewa. Oh, abengiti. Motozo ya mbate paso kima banyongo. Pa yebi déjà que patuba zelai. Bon, namoni bozonga sima pardon na minute opetza na meki ko benga ye azo yambate. Oko sabiso. Zala sérieux ko papoy. Voilà moto nyonso aza na kanda ya moto oyo. Seke bakopa lukaki. Komi kokomisa ye moto akokima kokanga bachombo. Voilà nanda kona mosala ebebi. Awa tomoni Jasmine. To yebi afandaka ye moko na mama na ye. Ba presentaki mopaya awa tala papa na yo. Asiliki mama pese explication. Mopaya ngo pe azongi susu. Maman, nazalaki na mawa, nabanda ko s'inquiéter. Ozongi maman. Papa. Alobi bien papa. Asepeliko. Comment ça va? Très bien papa. Nasepeliko mona sulelo. Na lobela ki yo. Mbala suko zalaki wa tuna kisiko yo papa na ye. En tout cas, nasepeli penza. Nazawa pona yo, ça va? OK. Papa na mwana. Ngana kei na bongsa cuisine pona moni ki mutu moko za na posa koliao. Voilà ba komi loko la famille. Papa, maman, na mwana. Papa, o sepeli kota la pe dessin animé nanga? Yeah. Oui. Sure. I do. Oui, bien sûr. Ah, dans ces rappels kutu. Tout ça kutu na devoir moko ba pesi biso. Est-ce que na koiko pesa yo sunganga? Ça va nazo ya kasi na ba instrument nanga. O sala nga devoir. Awa sekaka na kamwe. Awa lobaka na douceur na kamwe. Awa zalaka très aimable nazo kamwa. Mais sika utaka na ndaku na yemoko. Aza pe na mwana mwasi ba ajuana. Mendenga lobela kabangwawa. Ndenga tombokela kabangwawa. Nina ususuko? Na utiko sanza mama. Na banda ko lukanzela ko kima me na kima kina retard. Obuzo baneni boyko. Terningo baby simba la moko convertir. O baby si nyoso chambre kana uto komba kala na bomisi kala mingi te. Ah yo po lekisi ya. Mama pardon ko na sepeli boite Cléo na sepeli nangote. Depuis tongo. Nako sokola elambo, nako sokola awa, nako sokola kuna, nako bongsa awa. Nsikola sani na silikate pwani. Na yebi. Pasi nazomo na pona kipeo na sonie nyoso sosala. Tika buzoba na pozo sala ko pona ko molemba na ngai. Oh, na tolera ngoti wapi? Komi nini boyko? Mama pazu ngambo papa. Azoboya mwana sanza. Sikoyo Cléo azana mutute na ndako yi. Metela bisika viena bangwa kendaka. Donc koto nda se retrouvaka. Awa posé, asekara bien. Asolaka kitoko. Alors papa, eboka si mkoni kasi oya kofana na ndako na biso. Atuni pe bien ti. Kalatin?
Très bientôt. Jasmine. Soki ozolia koloba te. Say you don't want him to Oh, move in. sikoyo olingi te afanda na ndako oyo. Oboyi na yo mama, so oboyi loba. I heard you're married. Papa, nayoki kobala. Jasmine. Mwana ngo yebokanga makambo Alors Jazz. Alors papa akolobela masolo nyonso oyo lingo yeba. Soko sisi kolia tokosolola. Where's the car you drew for me today? Kasi te Teach me how to draw. nasepeli ndenge oselinga devoir lelo comme ça oyakawa ubenga na yaka na ndako na yo olakisanga ba devoir. Tala nalobi soko continue boye kolongola mesa awa. Ça va? Limbisa maman. Oh, t'en fais pas maman. Mwana yo kesengwa kozala na tata na ndako. Me koto oyo mwana yo kaka pasi soki aza liboso ya tata na ye. Sweetie, you're Chérie, ozali awa? Let's go. I'm sorry. Toke na kati. Leave me alone. Tika nga na kimia. Just leave me. Tika nga kaka boye, tika ngai. Ndenge bakomo gangela ye na mama na papa. You got you. I'm sorry. Ok, d'accord, désolé. I'm so sorry. Limbisa ngai. Limbisa nga mpona ba comportement mosusu, pardon. It's obvious you're tired. Ezomona Claire, ko olingi nga to lembi nga. Tika na kufa na nga kaka nazala na kimia. Koloba eloko ndenge wana te. Eloko ekokomela ote? Eloko te. What's the essence Sikoyo. of being alive? Tina nango sikoyo. Nini na vivre vie ya boye. Ewe komi misère. Malamu na kufa. Na boyi mama na vivre te. There's so much out there. Rest in him. Tika na kenda nga ta lola. Oh, Na kende kuna na vanda mama na kimia. Yoka ngai. we'll be up there when God is Toko kende kuna likolo soki nzamba deside biso tokende. Pe tango biso pe toko deside ekozala bongo. Chérie, limbisa nga désolé. Nalobi na kobandela su te. so Lobela ngai. great having me Est-ce as que a child. o regrettaka lokolo botanga mwana yo? Koloba boye te pardon na regrettaka te jamais. Nakosala bongo te. Nako regretter te na bota mwana lokola yo. Honey, you're my only source of joy. Ozakaka source nanga moko penze esengo. Limbisa ngai. God, I love you so much. I'm so sorry. Voilà mwana komolo baba vérité ke malamu akufa pona ndako mutalingi aza susu te. Bon, naloba For the meal. nasepeli na bilei anteko lamba wa danger kote kuna somo. Ngande na opeso merci parce que oyeti na ndako. Jasmine osepela makasi. Non na mona pete ne sengwa boy tangwa moni yo. Ah, c'est vrai, hein. She's so excited. Tala ye, osepela kati siko tala ndenga zo seka. Nana yebi soki kalata azoluka pe papa ngo pe amona ye. Azoluka papa ye na ndako. OK. Oyebi kuta tunanga poni nazobala kati. She did? Ya solo atuna yo. Atunanga. Okay. OK. So are you nice enough? Sikoyo. Oyebisaka ye pe nzate raison oyo ngana autos ensemble te. Bon, nalobela ye. Mais nandimika comprendre kite. No, you and I can. Oh, Can mais actually get back together ngana yo pe tokozonga ensemble un jour. if you want. If you want. Soko lingi soko za pe prête. Huh? Oyoki? Osi obali déjà te. Ozana mwasi, pozana mwana mwasi. Mwana nani? That girl is Mwana kibola bola ndengo na mwana ngai. Nakondima mwana ndengo na te. some incurable Oh, illness. mwana akota ko pitel ndenga lingi abima ndenga lingi. Jamais. Akozala yanga te na boyi embanu. Tala. We're here. Toza awa, We can do this. tokosala eloko nyonso tolingi. Tokosala bolingo na mabala ndenge tolingi. Please. S'il te plaît. I'd like for us to get back together. Nazana posa penzanga no tozongisa masolo tozala ensemble. This time around we can make Webi. it final. We can Mbalo yo tighten up shoes and tokosala ngo na ndenge nyonso simba. Ezala pe ya libela. Eric. Te nakosala ngo te. Te non nalobi non. Mais tokoki kaka quand même ko bongsaka moi ba rencontre na ba rendez-vous quoi. Te yolingi ka ba rendez-vous ka esuka wana. Okati nalobi mabe. don't want to make it final. Donc olingi te to comme ça on na suka. Non monsieur. You know how I feel about you. Webi o nazomona na kati na nga pona yo.
naozanga fort o rappeler nga ba époque na bangonga wana I have to, but I can't remember. na ko lizongisa yo mais yo bala pourquoi pas nzoka bolingo moko ekatanaka na nzela esilaka sentiment te yango makambo yango ndenge esalaka 10 ans plus tard nayebi te combien d'années plus tard sentiment kala ezonga mobimba sikoyo moto azokoka kotika moninga aza te na ye posa bolingo ebandi ezongi na moto. Voilà Eric nzoka bandaka na ye kolinga kala sikoyo makambo yango ntango ezongaka moto akomi komituna eske nakoboma mwasi o te nazongela mwasi akala alors que nyonso nezosalema na ndako makambo mosusu. Oh nini c'est quoi ça? Ofuka mipwani. Oh donc olingi otubela na likambo nga na yebi tosalaka nga mabe. Papa oui pardon soki eza leloko ngai to mama tosala yo ya mabe limbisa biso. Pardon mama, pardon papa, nazo comprendre o te papa, limbisa biso. Oh nabungizela nani? Oh nazo bananga te tina nyoso senga pardon papa, fallait yo otala responsabilité na yo soki ya solo zo kipe biso tenga na mama soki eza maladi mutesala kaboye yango papa malamu sambelanga na kufa yoka. Peut-être ça ndenge omoneli makambo, peut-être ndenge yo comprendre. Mais ngasi na lembi. Ko bimsa mbongo na ngati hôpital elienga mbongo nyoso obika kaka pete. Obi oyeki na ndenge na yo mogonga na benga na mokili ote. Eza volonté nzambe. So ngana okufa na maladi oyo. So eza bongo na kufa. Mena yebi eza mabeka sinazala awa yuzaga na sengo na ngate. Ah bon? Ah bon, je vois. Donc au monitor na yo. Donc olinka ozala wapongala bimsaka mbongo yo po obelaka obongaka te. Nandima na continuer. Izonga kuna kende kolala. Lobi na tongo ere koki bima kende classe. Sala makamlengo yebi tiko lobelanga makamu swa na yebi te. Ah donc azo kipete mwana zo loba makambo ezo soye na motema papa nanga naza na posa ya bolingo tata affection na nazwaka te limbisa ngai na mama soki tosala yo mabe tala ba réaction. Mwana keko lala mepongeza te eloko alukaki azwi yango te papa limbisa papa boyi ko limbisa. Nabutu wana kaka nani wana sukota zo zunguluka boyi Eric ayepa imwana lali akomota la sima seka sana be tension sala makambo mabekeba pale alemba mwana yo ba kopu na yezo beba likola ba hôpital na ba alembi mwana pona maladi na ye azu oreiller afina ye comme ça match si la pe abosa na ye tela batata mosusu akomi alinga banda baction sike molimo mosantu esimbi ye kaka wana atiki molimo mosantu elobi ke awa ozoboma ekelemu na nzambe yo muto lukaki aya na mokili ozoboma ye mpo na nini oyebi satana kotaka pe bareaction ezalaka mbangu akotindo kaka na mabe na kanda osali pe eloko obebisisi mobandi koregrete aya nzoka ayaki mpo aboma nde mwana ayaki mazokoka pe kaka te bolingo na motema pe zongi emati ye atali mwana oyo azomerite liwa te atali sima zongi moto. Faleka kosala ngo papa boma ngai ayoki ndenge mwana lobi nini olinga koya olinga ngana kufa oboma nga n'est-ce pas? Ah papa comprendre te oh nasa nini oh boni solo bande ngwana olinga ko kanga nga oreye na kanga mapema na kufa nini ziyo qu'est-ce que c'est
olingo lo belanga méthode na robomela yo. I was walking through, I saw you. Bon, na bande ko tambula tambula. And decided to come. Na monika ke non okendaki malamu te yango na ye na tala sokola li malamu ozako expliquer ngani. I don't care what you think, all right? Tala mafu ozo kanisa. Yes. Ngana yebi. Keep to cover. Na lingaka na kotalo kaka sokola li ndenge nini. C'est tout. Nsoka mwana lali te po moyen kuta Coca-Cola lesa te ben insomnie. Papa ye bakangi ba action na ye. Nsoka sa criminel. Stopping me. Tiko de shinga kolika ekomi na ngobeko ah. Tsenga lesko. Eboka se otiki mbongo toke ka ndengwana. Nasala ngote. Na otika mbongo ni. What do you want me to do? You Oh. want to talk my flesh? Oliso na sani. Nakata loboko na ngabolamba. Siko na kena shop. Natala ndenge za kuna. Kuna eloko zate. Nazoko koteka te. Tala souci ça ngate, souci ça Cléo. Ah bon? Okomi na souci Cléo. No, look at me now. Kutu na ebite soka kobika. You know, before you took Obi into my life, avant yo ya na finanga. bubbling young man. Nazaki moto yo ya bangenge, moto ba mbongo, moto ba action, nazaka moto ba événement. Looking good. Moto moko boya bando sala vie na ye. Na linga yo na salaire. I don't walk every day and I don't Siko na minute oyo, na lataka bien te, na liaka bien te, na obima na kozonga ba souci, nazo koma na ndako pe mwana belaka kaka, siko bampiaka, ezotika ngate malembe. Na lobi na kena nukuna. Na kesa musala nanga, soki na mpe kuna baby eza yo. Ah bon? Oh, Nzambe sunga biso. Nabondeli yo Nzambe, pardon, sunga. Siko naza pe na mosala te. Siko na kosunga ndako ndenge nini? Ah, Nzambe. Oh, kolo. Nzambe, sunga mwana nga bika. Mwana nga abeli pa nyoko mingi, Nzambe. Voilà ba prière l'air nyonso ya kotelema ya kofuka ma ya kolala. Nani wana? Cléo aza wapi azosala nzongo. Ah. Alo bateke akomi kobela pulu. Poye maladie en série. Ah, ekomi ya makila. Asali nzongo makila ebimi. Hémorroïde te oyo. Ale kambangu na nzela wenze basala tangawisi to ba formule mosusu bandeko na lobi na ngateke nga na salisaka batu na hémorroïde. Mais yepe amituni abela ngote ayebi ngote. Makila ebimiye tango azosala nzongo. Merci na Dr Rifin Bokoko po makambo yo ya longango. Pesa makambo oyo batu bakenda batatola ke babika na ba hémorroïde. Nzambe apambola bino. Lisolo za ko continuer tolanda bongo troisième partie ya film na biso. Tokende liboso, c'est reparti.